nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele tozongi mpona bopesani mbote kasi ntango tokozala na honneur ya papa nsima ya honneur ya papa na défilé d'honneur basurveillant bolimite nombre na ntango ya défilé ya batroupe d'honneur panza biso nyonso tolali sika faki tomibongisa po ete tosilisa bambote kozala kwa se ye mwana ye tata mwana velela tuenaki ntwali ye sedito tata mfumu mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila thango za onso no mukuma kya mbinda manu ya kisalu yena ye tata mfumu nlongo ibilaki na tata mfumu mbanza ukuyisanga mukuzisonga zizi ya tata mfumu nlongo mfumu libundo tulombele kwa sedito watutela mana beto bana tokuvana kya mbote bye.
bika twakubikeno moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutofua sedito tata fuma banza bito bana bakutokolombole bakafulu watu sikilikisa ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yountwadi wa mtata mwanda wa velela bika wa kwa masiku nanga muna yeto tuka kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo lelo ezali le 3 avril l'an 2024 oyo ezali te na biso bana ya tata Simo Kimbangu Kyangari tondimi appel ya komata banda biso ba surveillant pe korali Yerusalemi na tina ya milulu na biso ya 2 avril le 3 avril kino tokokoma le 6 avril toyebi makambo minene oyo esalamaka banda na 1921 pe na 1960
Molimo Santo Papa Simoki Bautana apesa biso na carnaval. Na tango ya carnaval oyo ye moko Papa Simoki Bautana na tinda kilani yango nde toyekolaki. Ye mei mpe na tango tozalaki awa na kati na temple tolandaki marche oyo ye apesaki biso mama na likambo biso basurveillant mpe chorale Yerusalemi mpe lingomba mobimba tozala na bolingo tokolandaka batata ndenge bayebisaka biso tolanda bolingo ya 1956 oyo bazalaka na ntango wana bayebi ndenge nini ezalelaka biso bato tozalaka te tokomikitunaka bolingo yango ya 1956 ezalaki ndenge nini na kati na lingomba yango tata Molimo Santo azali kosenga biso na mokolo na lelo lobi na tongo toyembaki nzembo na chorale Yerusalemi. Papa Simoki Mbango azongeli biso na Yerusalemi asengi biso bolingo amemeli biso bomengo kasi na bomengo nyonso wana oyo amemeli biso totia nde bolingo liboso. Soki totie bolingo liboso tokolonga na makambo nyonso yango journée ya lelo ya le 3 avril toyebi ndenge nini ekozalelaka biso basurveillant to bapied gauche chorale Yerusalemi mpe lingomba mobimba oyo tokokendeke kuna na entrée ya Yerusalemi kokota tina kati na Yerusalemi. Soki ekosalamaka ndenge wana na 1960 wana bozongi ya nzoto ya Papa Simoki Mbango tango ekomi kaka na entrée wana na libaya ndenge tokobengaka matiti oyo ya matiti oyo bazalaka bamonaka ete matiti ezali kolala na nzela moko mpe ezolamuka na nzela moko. Matiti nyonso oyo tokomonaka na entrée ya libaya wana banzete eza koningana nzela moko kolakisa ete bolingo ya 1960 nde ezalelaka ndenge wana yango nde tata Molimo Santo tomonaka ete le 3 avril nyonso toke kobandela na libaya ti kokota na kati na Yerusalemi na yango tozala makasi na mabondeli toyebi eke na bunzoto biso moko tokokoka te kasi na kati na mabondeli kuna nde tokolonga wana nde bolingo wana ekoyela biso. Programme tozala yango ezali molai yango ndenge tokobima libanda ndenge tozwili programme après honneur na défilé biso basurveillant tozala moke koleka mpe nsima ya makambo nyonso wana kuna soki totali ngonga donc 3000 francs ekozala te soki tosilisika kuna toclôture na honneur mbala moko tobimi biso nyonso po ete tokende kobongama ndenge batransfere biso programme basurveillant kokende kuna na entrée bisika nyonso tina premier poste tolandela ndenge basaleli biso programme wana. Soki tolobi ete tokoumila te libanda po ete ntango tokende kobongama
okotaki banda tongo awa komela mwa mai oyo ekopesa biso makasi ya kosalela defile. Kasi ntango tokende komela mai tomela biso nyonso bo surveillant, donc kotelema po ete tomela mai mbangu po ete towelela mpe temps ya kokóma na libaya mpe bisika nyonso babongisi po ete programme nyonso eleka na kimia 18h juste tokomi na liboso esika papa akotelema po ete ayamba nzoto ya papa Simon Kimbangu. Nanga tuwizane mamingi ngobele musonga vo momawonsono matutatambula bya ntete litutalombwa zola kadi zola ikwau kulungisanga nsiku ya wonsono voto ina muna zola panya kuvo sakubakatele muna zola futi kunsungika kanti futi kondole zola pangi buka tele sakuba ngeye nkutu sikidi moko musabunya baka mane kwambote kuna buka buiti kuna kazolako ya usito gaika mukuna kubama pasivo walanda fuka kikalanga mna konso le 3 avril mukati kwa Yerusalemi mumbutukulu kanitwa tata Simon Kimbangu muntiani ya Kivuye to silisi boyo komba tata mwana pe tata mulimo santu. Amen. Ika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedito muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela muhumba se ye mwana ye tata mwanda velela
Allez, pour Angela. Opérateur, on libérer ce patient. Avril 2024 balanziamenga makimbangu télévision bon on a biso butu moi tango nyonso awa esika toko panda lelo yo tuzali ko assister na bokoti ya nzoto ndenge salemaka na 1960 epai wapi nzoto ya papa Kimbangu eutaki na omboka Lubumbashi kuna na Katanga le 2 avril epemi na matadi mayo pe kokoma awa na kati ya Yerusalemu ya sika wana nkangu ya mouvement ya surveillance mouvement social ya surveillance de sécurité bazali solo bongo ko escorter nzoto ya molimo santo bazali ko lakisa na biso cérémonie o tozali komona oyo yali ko salema tozali ko commémorer pardon date yango ko tetsala mokili mobimba lolenge kani yango elekelaka ezali cérémonie ya bosantu ni tozali komona banganga nzambe elongo na mouvement de surveillance tozali kokotisa nzoto wana touti esika wapi ba surveillant ya tete molimo santu basoda bayaka kotisa nzoto elongo na banzimi tozali kokota malembe otokolakisa na bino kototalisa na bino ete ndenge tokolobaka butu moi ete ezali lingomba te kasi ezali lola pamba te makambo ya boyo komona yango epai mosusu te kobele awa na kati ya ngemba tete molimo santu yango wana biso na bino tokokota elongo po totalisa na bino ete toyaki ndenge tolelaka butu moi totalisaka na bino butu moi ete mission emenga makimbangu télévision ezali
koaccompagner œuvre ye tata mokonzi wa bule nde lelo oyo tozali na nkamba na mboka ya bule toyei kokotisa nzoto tokomata tie epai wapi cérémonie ekosalema miso mpe matoi na bino tema kasi tokotika na bino kobénéficie na baimage oyo lolenge kani tokomi na libaya tokosola mpe na basurveillant bango moko bapesa baimpression na bango ete cérémonie oyo ekolobelaka bango nini na mokumba monene oyo tata Kimbangu apesa na bango ya kokotisa ndoto ya tata na mboka bule Yerusalemi ya sika yango wana biso na bino miso mpe matoi na biso témoin totala lolenge kani ewe kolekela mpe tokozonga toali komata ngomba matondo mingi Papa. Oh. Avancez drapeau. Balobi ba indo nyonso yo moindo zaina mokili mobimba. Soit conscience yeba ete ngonga oyo. Ezali ngonga ya tata Simon Kimbangu. Ayaki pona yo. Uta na bandeli azalaki kobunda pona éveil ya conscience ya moto moindo. Biso ba Kimbangiste toyena kasi to lakisi bino nzela. Wana tozali na liba tozali kokota na nzoto ya tata Simon Kimbangu.
biso na bino tozali ko bénéficier moment oyo ezali très spirituel na baye oyo ba gauche nyonso ya mokili mobimba babongisamaki na molimo ete likambo oyo ekobimisa epamba te ekobima nde eloko ya motu epamba te ekokotisa nzoto ya nzambe na mboka ebule epesameli biso ezali eloko moko ya moke te ya monene spirituellement mibongisa mpo te kwa koyamba likambo oyo kozunganisa nzoto oyo ememaki mutuka oyo ememi nzoto ya tata Simo Kimbangu nzoto ya nzambe osimbi yango kaka maladi na yo esili kasi nani okosimba yango kondima oyo akobika oyo akobatelaka mibeko akosambolaka na bolingo mpe akosalaka misala tozali kokoba miso mpe matoi na biso témoin biso wana matondo mingi. Tu as 17h10. Non, 50.
chaque mouvement, chaque association peut service. Parce que la canabadette n'a pas autocompouté comme Mokankamba. Pour la cotonga yelu c'est les minamisala. Kasi bilembo ya molimo oyo etabu saka lingombe tata molimo sa kotika la kate. Elembo ya lingombe zali komata. Biso koto zali komata. Elongo to ali kokende pona mosala. Pe bongo na bongo. Wana to telisi bongo tikino première poste. Esika bina biso na ba wait to tele makamokolo yango. Pona cause la jugement tokei. Tozali koyoka nzembo. Tozali koyoka nzembo oyo. Lingomba etaki kotabusanga na banzembo. Wana ba guitariste qui mbangisi GGK. Ba se penser de molimo sango. Bango pe lokola ba yei ko yamba nzoto. Wana to ko ba melodi kitoko. Oyo soki oyoki yango. Soki ko sala kaka mabese ke fo yambo la masubu pamba te. Nzembo ezali kote. Voilà. Nzembo ezali kote ya tabate yo tika soko yoki nzembo. C'est que yo moto moindo o tata yaki. Pona kobundela yo pona éveiller conscience na yo. Foso sola likambo tata Simoni Kimbangu batata na ba mama. Moito nyonso zaina mokili mobimba foso sola likambo oyo. Mama te tango yo zai tango ya Simoni Kimbangu. Ezali tango ya tata Nzambe. Aye koboka filet de récupération pour la brebis perdue au atikala ki ya Israël. Ngai no moindo te siko tozali kososola te. Tokosala yango boni boni. Biso na sima tata molimo santo paso tozali ranger, tozali kopesa ye maboko. Yali kometa kelelo na moindo nyonso. Pe moto nyonso na mokili. Ako akolamuka, po ete likambo oyo ayeli biso nzela. Ako akokotisa biso, pe asepela biso ya longo tokotikala na sima te. Tozali kokopela kokotisa nzoto po toke na premier poste. Esika wapi esambisi mokolo wana ekozala. Tokoyebisaka na bino ete Yelusalemi ezali na nkamba. Esika ya jugement, pese lelamu. Oyo akokota na mboka kule, awa nde okoya. Tozali kokoba elongo na surveillance qui me baso simetata mokonzi wa bule po tokotisa nzoto na Yelusalemi ya sika. Ndenge krele kaka le 3 avril 1960 na mokolo yango ezalaki pasi kasi lelo ekomi eseko pamba te elonga ezali matondo. Kanisa misosola wakati alibota ya tatalowe Dala lisusulika moyo na libota ya Izaki Kanisa omisosola wakati alibota ya tatanowe Dala lisusulika moyo na libota ya Izaki Afrika Dala tata na yo Kimbangu Afrika Lende motikisi Afrika Dala tata na yo Kimbangu
Ona kama
La démarche au cas d'ascender. Voilà, batata na maman balanziamenga makimba mu télévision wana tosili kokoma bongo na première poste esika wapi tokokotaka na mboka ya bule mingi oyo bakoyaka bayebi epai wapi tokozwaka mpe mateya kasi ndenge natalisaki bino na ebandeli ete tokozwa mpe ntina ya kosolola na basurveillant bango moko batalisa na biso molulu yango oyo epesameli na bango moko bakozwaka yango na ndenge nini kotala mokumba monene oyo bazali na yango na bafestivité na bango ya le 2, 3, 4 avril ndenge kolekaka yango moko ya mapinga azali awa papa mbote na bino solo kotalisa na biso ozali mapinga na kati ata molimo so tokasauti précisément wapi mpe kombo na yo na bandeko bazali kolanda biso bakwa koyeba soki. Merci beaucoup. Kombo na ngai papa Masala Grâce najali dirigeant national kuna na RC. Voilà papa Masala Grâce tozali awa na mboka ya Nkamba toza koassiste na bokoti ya nzoto ya tata Simon Kimbangu ndenge utaki na Matadima yo ye Bakongo à l'époque lelo Congo central bino moko basurveillant bokoyambaka yango ndenge nini to mpe boyamba likambo yango ndenge nini oyo mokumba okotala elembo oyo ezali vraiment na liaison moko très spirituelle na mayema azali koleka en tant que mapinga kozwa yango molenge boni boni. Vraiment merci maman, vraiment mokolo oyo tozwaka yango eza journée moko très spéciale mpona basurveillant nani te kaka mais mpona banzemi nyonso ya Kimbongisi parce que eza journée moko très spéciale mais yango wana biso basurveillant ndenge mokolo ya lelo omoni mobilisation ezalaki makasi touti kozwa nzoto ya papa nde awa ekomi kokota na mbanza ndenge cérémonie ezalaki na mokolo wana na yango wana vraiment basurveillant baza mobilise koyende mpo tosala mosala nzambe soki asepeli na ndenge programme esalami biso te tozwi mapamboli na basurveillant mokili masango nini oyo yo nde mpona mpona basurveillant nyonso eloko tokosenga ezali ke biso nyonso tozala na bomoko tosala mosala toutaki koyoka message oyo président général apesaki mokolo ya lobi mpe oyo papa Mbenza apesaki epai na biso bana na ye vraiment tozala na bolingo biso nyonso na yango wana message oyo nakoki kopesa biso nyonso tozala bomoko mpo tosala mosala na biso kitoko soki nzambe asepeli tozwi mapamboli kimia kaka tozosenga na banzoto mpe na milimo na biso pour que mokolo wana biso nyonso tozala na bomoko matondo mingi. Voilà tozali kokoba tokokende na ngambu mpe kuna papa surveillant mpe ya mboka Katanga. Voilà na mboka Katanga esika wapi bandeko na biso bazwaki likama papa baluka boye bazwaki likama totaki kobungisa mpe basoda ebele kasi yango te nde ekangaki bango makolo tomoni ye oyo azali mbote na yo papa okopesa biso mama ntima fanon papa okopesa biso kombo epesa biso na Katanga oti pratique précisément na paroisse nini pe otalisa biso monene ya likambo oyo bino basurveillant bokoyambaka yango ndenge nini. Merci beaucoup maman journaliste. Comme on a papa Pierre Kalunga, na uti Lubumbashi, na province ya Katanga. Nazali vice-président provincial ya MSSK pour na mboka Katanga. Toye comme chaque année, toye pour répondre à l'invitation tata Mokonzi Boule. Na oyo etali milulu ya le 2 avril, fête monene oyo epesa biso ba surveillant. Ndetina ya présence na nga awa na mboka. Boko tisinzoto na Yerusalem.
akoki kopesa yango mpe na mouvement mosusu apesi bino na basoda koyamba yango lolenge. En tout cas mama mpona biso ezalaka vraiment esengo monene pamba te mokumba oyo lingomba soit tata molio monsanto ozali kopesa biso basurveillant. En tout cas le monde nous manque parce que talaka ndenge événement ebandi. Donc nous avons emballé toute l'église, Faki, Fliki, en tout cas tout le monde derrière les surveillants et prendre les corps ya tata ndenge tozwi yango avec toute cette cérémonie. En tout cas c'est une grâce pour nous. Ndena yango wana chaque fois tozongisaka kaka matombe de pai tata Simon Kimbangu parce qu'il n'y a que lui seul qui connaît grandeur ya événement. Biso na nzoto c'est vrai que ezosala moins elengi ya nini ya fête, mais sur le plan spirituel tozoyeba nini ekangami na se ya nini ya makambo. C'est pourquoi nous sommes là mobilisés depuis un temps kolongwa kuna kolongwa nanu nkamba embanza tikuna makolo tikozonga ezali esengo monene toza na yango na tina deuxième journée ya fête na biso mama na kai. D'accord, matondo mingi papa. Merci. Papa Nico, vous avez 18 pour la salut.
sentiment aye nzoto koti kozwa yango nde lelo ezali bongo feti mpe ya Yerusalemi butu moi banzembo voilà butu moi banzembo ya lokumu ya esengo nde wana tozali komona ndenge bosi askazali Yerusalemi atondi azali kokembela bango mpe bayei solo bongo koyamba Alleluia Alleluia miso kaka matoi na biso Alleluia 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 Hosana Hosana tata simo unu wizidi Hosana Hosana tata simo unu wizidi Kimbangu ezali kokota na Yerusalemi esika batata na ba mama balandi ya menga makimbangu television ndenge tozali komona na ba image kuna tozali komona zunganisa mutuka oyo ememaki nzoto ya papa kolongwa Kinshasa koya awa na mboka Nkamba nde wana tozali komona na ba image na miso na biso moko ete 18h pile tomoni mo bangonga oyo ezwaki ezalaki ba 17h ba 18h moins 6 minutes kasi na juste ndenge kaka elekelaka na 1960 ndezali koleka lelo awa wana toli komwana mosika papa cameraman sunga biso o rapprocher image po ete mokili mobimba bakotala biso bayeba bamona mayema lekaka mokolo yango ntango ya basurveillant batata na bamama soki na ntango wana mingi balaki te kasi lelo oyo basurveillant ya le monde entier oyo bazali range na nsima ya tata molimo santu na vision se moko ya kotonga Yerusalemi ya sika po ete biso bayindo tozwa bonsomi tope tofuluka lisusu koleka elaka ya mfumo mbanza Yerusalemi po etongwa po etongama po pasi na biso esila yango wana biso tozali ntango nyonso koakompagne evre ya tata mokonzi ya bule. Mungu kutaka tuvudikunda na matondo njani kuwakinja mweki ndaka ngatiye kuna nchukulu bika kese ye mayangi jakala bika twamona nzwafa ni munza ya mvimba
Munazola papena batatu basongo. Seye mwana ye mwana wavelela. Amen.
Voilà, Soko ya papa, Soko Tomoni papa ya Matalami, Pona Koya Manzuko, Dengue ya Zaraki na 60, papa Diange na Kushima, Azoko ya Manzuko ya papa, Yoko Koye wana, Bandoko, Ozali Momina Makambo, Binko Banko Poste Kela, Toku Mwendela, Montu Kaikota, Tokanizela Makasi, Maro Eleni. Sana baba reza hapa kumudisha tena mikrofoni yote ya tenzi pale tunaona gari mwenye kubeba mwili ya baba Simon Kimbangu na kutokea mji Mbumaji kufika pamoja kamba Jerusalem mpya, na tunaona tena baba mtakatifu yeye anaishoka anasimama kwa kupokea basi mwili ya baba Simon Kimbangu ndio ile alishoka wale wanaleta mwili ya baba Simon Kimbangu hapa mji kama Jerusalem au yeyote anataka masiku tatu ya moja ile dara kutoka Kenya mapolisia leo imeleta direka ya kuleta kuelekea kuelekea mwendo wa corona ndio wanapeleka na sababu leo ndio ya marehemu ayo kunashuka polepole na gari yenye kubeba mwili. Tunaona maandiko jinsi banandika ni Chevrolet, ayo ile yote yenye kutikana kwa ile siku ndio ile wako wanatuonesha pamoja. Kuko watoto wengi walizalika habakuyo ile ya jisi, ndio ile wako wanatuonesha tupate basi akili. Wakati tutapokea wageni wakatuuliza tuliyo jizi ya kujibia, walikuya basi kuile maandamano tupate basi akili. Wakati tutapokea wageni wakatuuliza tuliyo jizi ya kujibia, tulikuwa tunasikia pia sauti ya wapika murinja, wapika tambureta, wasia wakuwaki nyuma walikuya basi kuile maandamano, kwani ilikuwa siku ya kulia ayakini. Leo ilikuwa furaha, kwani tunaona uwezo ya baba Simon Kimbangu mwenye kukuya ajili ya kukia kutuokoa. Kwani ngozi mweusi ilikuwa ngozi yenye ilikuwa ya kuzaa kati ya dunia mzima. Baba ya baba Kengenda alikuwa uwezo kutuongoza ngozi mweusi imetokea ngozi mweusi ngozi mweusi
lakini kwa huruma ya Mungu, kwa upendo wa Roho Mtakatifu wakasikilizana na Bwana Yesu, wanasikilizana basi kuja kutuokoa. Tuombe Baba, ametutoa miaka 13 mzoroko kule Lubumbashi, na ile sasa wanatusemeka mimi sasa yenye tunakunalia tukumbuke sana yenye baba tunamtimbangu aliona mboroko miaka 13 na kaoa baba amebaki chini ya uongo miaka 9. Kwa hiyo wakaenda kutoa Ungi antitusuka taka mfumalongo mfunga jikundu. Merci. Musona kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tata Nzambi mfumoto Yesu Kristo, tata Simoni Kimbangu. Yampira matondo tufuti kuvutulila. Olembo yezona tutatamona kutusonga bitu basumu. Yambu ya kala ya nsweki. Kanti mungkala mitutengiwo. Utoyika bankwa minu. Yambu difina ngani yebeto. Mvula makuma sambanu yeya. Ifweni tukanito yange tata Simoni Kimbangu. Yavutukela munsi kivuila. Imvula mpe tuzolele kota munza yampa ina yekubi kilinge tata mwanda velela. Ikalo hakuluzolo la pangama yedina dena munsilu lo sabeno batatu banlongo sungo la munkanda ndombe totambula jo luhuva mudu tukondolo sertu betu kunsi
yina yiwadila ndefi mutula kundu kyako batatu batuzungili kansi katuna yewonga ko kadi ntantu vangwa kya moko mako ina sikilikisanza paskil manavo makunguno maonso na monza makufuka mana yetu dibita onso na twasanguka mukembelanga esenya mvangi sambulo sakumuno tulombele mu programu sa onso na sisili yetu muzola kwange yetu se mwana yetata mwanda bela Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasedetu yeuntuali ya mwanda velela bika wakaranga yetu tuka kwa yelevu se mwani mwanda velela. Amen. Salut, salut. Merci. Équipe au étendard, exercice, marche. Troupe d'honneur, à gauche. Sede kwa mwana belela ya liwa kutuka mwana laza mbazi kitika mbazi yani kimbeni fumwa sela ya mfulama tata simoni kimbalo lweki mutata kuvila usilina kamukiwayi idina beto wasisa tukutamule mwana laza banzu kitika banzu mtekula ngoyo kulunga kwako basi vo takutamula Zambi yangi maoso
mkumba se mwana itata mwana vile. Amen. Bubu weri nzangu kwa tata ndoi kazibula nkanda tata nzatu. Mkumba se ye mwana itata mwana felela lombele mkunga wabantu baonsono watata lumi wa mkunga Osilwanza biulungane Osilwanza galo Osilwanza biulungane Ulungane Ozabile kunanga Tulumile mfambu wa mama sala Uzola kwa seye mwana etata mwana velela Nzambi eto tukutondele kalizola kwa kukumona kene mubeto Tata yena ndia kiesa meni mulubu kia unu Nani wazaya bio Vonge esedi eto Lenda kutufutukila mulubu eki Ewa mpila kiesa ye mayangi Tukutondele tufukele matondo ye matondo Kina kiwakamba boyena munansiyanda Kinsanganti mbamieto miazakama Kadinge yesejeto wele ukutusisini Kansi taleti lendo pia tata nzambi kimurgele makaje beto Kadinge kukangwa ngako Ukutufutu kini tata Tukutondele beni Ngitu lengo lonomba tata di lengo lo zayangeye Mawazalo wa makumoko menina Nkenda sange tulombele zisikira mubeto muntangu ikaimani Kalinge buwaboka kia vanga mabu watuma kia sikila mpe Tata beto tukonda lufuvamu Utuvana lufuvamu etata Fika lufuvamu na konko ya yanza tata Yesa suliza nzaya uvimba mavisa Vonge wantete ya wansukulu tata Tusili vuvuye minuvo Kiese ukutu latini mayangi ye lufuvamu ye kimvwama Mange ye mayala mantantu menda muna matindi muna mabangu mulembolo bana babantu Munkungwa seye mwana ye tata mwana velela Amen Amongo ngomo kilimo komi nafasi Kimbangu nyangani Bana bilembo bakomi kulela edasi Kimbangu jani wapi Loba mongo ngomo kilimo komi nafasi Kimbangu
tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangisme oye! Le 3 avril oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo sedito tata mwanda velela tukunombele wa bakafulu wasikili kisabana bako. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Korale Yerusalemu oye! Korale Yerusalemu oye! Korale Yerusalemu oye! Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Et oui. Et basé. Bilou biakoulé. Yangalala. Et sengote. Kiese voga kiese kui. Sai voga chai kui. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo le 3 avril. Oyo balakisi biso tomoni ndenge nzoto ekotelaki na Yerusalem. Alors ndenge balobi eza lokola place eza moke en classement basali il fallait camion eleka liboso siwane bakoti nde batia na esika nango. Le camion etelemaki alotongolaki mpe trop serré prochainement tokobongisa toyokani ya o camion soki bafrai esili ndenge tokangani mpasi bie mpasi te yango tozongisa yango nsima prochainement ekoleka liboso telemi ndenge commandement papa Fumalongo azalaki kopesa tokomona ndenge eza kozala na 60 na 60 wana nga nazalaki na 9 ans mais totelemaki kuna tozotala makambo ndenge ezalaki koleka. Papa Mbedza pe azalaka na ye. Na papa Zako bazalaka na bango. Yango tolobi tomodifie te mi tokotala année prochaine tokobongisa po toyeba histoire ndenge akotelaka na Yerusalem. Kobanda na tableau kuna entre matiti nyonso ya zamba elali te akoti na nkamba position ya kolala te ekoti na nkamba nyonso etelemi esengo bi esengo te moye tomona nyonso ndenge elekaka ezali pasi
bana kuna na matalima yo soki motema na yo eza mabe osimbi kaka okangami na cercle ntango mpe ekoma na nkambo ezaki bon mais soki osimbi oza malade esili okundu de nako de kangamane kundu boyebi yango eza nini yango boyebi te botuna baninga oyo bayebi yango baboyi boforce bango bakoloba nga mpe nayebi te non baba mbenza moto ayebisanga naloba me nayebi te bon toyokani lobi bakoyebisa bino tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Imbangisme oye! Oyo azalaki akokontinue kozala tata Simoki Mbangu Kenga mibongele meso Imbangisme oye! Oyo azalaki na Lubumbashi tata Simoki Mbangu oyo akendaki kozwa tata Simoki Mbangu tata Simoki Mbangu oyo pe azalaki na Nemva abandaki kozala tata Simoki Mbangu tata Simoki Mbangu Imbangisme oye! Nzambe mbingu tulendo nseme zulu ya mtoto tata Simoki Mbangu Kenga mibongele meso tukubikane moko twatonda ndinga ya tata Nzambi munkumbose mwana tata Mwandavelela munkumbose ye mwana ye tata Mwandavelela
Lundi,